ya komini ya Kimbanteke asengi na bakonzi ya mboka batalela bango likambo ya nzela oyo po libulu oyo ezo koze ba accident ebele pe ba embouteillage mingi ba transport kutu ekomaka lisusu na destination te kaka likolo ya banzela oyo ndenge ebukani tosololaki na population mboka ndenge balobi na micro ya CNL. Te libulu oyo bongo nango boyo eumeli bakonzi bayaka te mpona kobusa libulu oyo esala bakside ebele esalamaka mpona libulu yango tosenga ndenge bakonzi batala na Kimbanteke makambo mabulu po libulu lelako esalaka zote malembe suka omona saidi ebukani nzela ekatami mamutuka mwa leka eza te. Bon tosolobelaka sisha libulu oyo tokomi kote mingi nzela ezalaki nango malamu zali kopotana nango moke ekomona baye lisusu kochimola yango moni eprovoke esu ya munene boye po baya babwaka mabanga ve population nyokwama population bazouta boye po bazwa transport bakende boye bazosufrir ezosala pasi etake na mboka na biso tokemaka na bakondition oyo toza mposa babwakela biso mabanga mpo mwa esa te awa bandi kobeba na kota wenze bandi kobeba lisusu donc eza mwa pasi. Gouverneur Ngobila en tout cas sunga biso vraiment Ngobila sunga biso eza bulo na yo ndimaki sunga biso badepute kuto okonte bango te Ngobila yo mo gouverneur tala na place onde komi ezosala soni sunga biso ma président Ngobila esa biso bien makasi ato souffrir pour Angela eza bien te ba transport komaki akeke komiki Kimbanteke mais sur la Sainte-Thérèse a population souffrir pour le transport ba transport sur Angela et kuma koto te pour la population va souffrir pour le transport. Bon président ozo ba nini pour la biso obiso ba transport pour le peuple soit souffrir pour la ligne ba transport kuma koto te souffrir ma casse donc faut même ma casse transport comme matin transport comme matin sur la Sainte-Thérèse si quoi tu ça ni on a que ça peuple le peuple va souffrir si ma donné na biso ba nini tara ma donné le komi oza Kimbanteke tangu ande za base ya masolo mais tala nde couloir ekomi ko banda ati cimetière Mahatro so bimi o comité Sainte-Thérèse donc Mahatro de kolonde moko donc o souffrir bilo mo bomonika nde bana moto ba koyi wana bozuna image donc musique biso ba champion mboka oyo to soutenir Fati Beton to bunda ba complexion na mboka oyo to kima mutaka ndeni to bagare na mboka ndeni tala mbula menge be tala nzela mabe siko na moment to travail condition physique ndeza très utile mais nzela baby bana moto ba ole kate mitu kezo sala te bon to vivre ndeni ya moto la ka pa yemo gouverneur de la ville Jatini Ngobila a sa solution pour l'ensemble. Pour l'ensemble, on est ma solo. Ata ba réunion ba bipa na bipa ntango soki ba pesino carte rouge donc ma solo zate. Baya ba sa solution na mabele na biso ba bon sa ntango pour l'ensemble on est base. Ya on est makalo. So ba neje ntango. Ça pouvoir zate. Baye ba boke mama banga a biso to ya biso bia ba tumuni ya tracteur ba boke mama banga awa. A mabanga ba boke te. Na komi ko na boke mabanga. Biso ba transfert bilo boye nango awa. Biso abula moto mwenye depo mutazo matango azake afu bosa la biso aba député to ba député awa ba c'est le mokote o ba voter bango le mokote biso to souffrir awa transport réalité awa ba kamyo zonga malem est-ce que bolingi mutako fana libulu oyo libulu oyo ezonyokola bandeko oyo bavandaka na komini ya Kimbanteke yango basengi na bakonzi batalela bango likambo oyo pe balukela bango solution.